Il y a ça, il y a des swap, il y a Bizibuto, il y a. Maman, mais pour mon qui dédié à ça, il y a UDPS. Quand on parle de l'UDPS, nous parlons de l'UDPS Tshisekedi. Mais c'est comment l'UDPS Tshisekedi, et ça, nous avons engagé comme le secrétaire général et président AI, Augustin Kabuya Chilombo. Mettons beaucoup de là, Naba, ministre Bazalaki, Topé Obazali Nanu, Nasumi Noa 1. Banani a coupé sa chance. Tu vois comment on a soumis Noa 2. Tu suis dans le parti Nabino parce que, il y a un homme qui n'est pas de Bino Moko Bozali, ou a suivi mon lingo, a suivi mon lingo. Na parti Nabino non. Les autres, ils ont Jacquemin Chabat, a aussi na parti Nabino, il le pèse. Alors, tant que là, Nandenge Basale li Moussala. Au coupé sa banane ba chance. Côté la maman aimée na OCC, nous avons bien un gros professeur à l'université de l'UFC atteint sa banane maternelle. Je préfère parler du gouvernement dans son entièreté. Ceux qui n'ont pas sa chance, peut-être, je peux voir maman Thérèse, il y a affaires étrangères. En tout cas, nous sommes mon année, nous avons la mission chef à confier, nous savons très bien, il est peut-être ministre des Affaires étrangères. Des Affaires étrangères, bon, celui qui n'a tellement muqué. Bon, non, il est là. Oh, le reste. Voilà. Tozaï n'a plus de 50 ministres. Oui, justement, on a plus de 50 ministres, mais non, alors, Ozali Kongomani, Ninga Uti Koloba, Totika Kolobela, Mingi Kaka IDPS, tout ça là, non, lecture moko par rapport à Maïma Kota Monamoka Nabiso, Yolobi était Mokonde, c'est Geliatika, Lotani Mama TPS. Alors, ce qui est total, il n'a pas rentrant. Oko Banzanani, joueur Nino Mokonzamboka, Akoiko Tchana terrain, dans la dernière minute, tout le monde a payé moi à Babi et Koti. Les lois na Congo, ceux qui m'ont azu moi à poste, azu moi à Moussala, ah ouais, la canon de ta famille n'a pas de na quota ya maman aimé ou union soit zoa, na 100%, je ne parle même pas de 99%. 100% ba combattant ya IDPS ne va pas bénéficier. Papa na epsi ozwa caméra, ozwa micro tambola, kende na IDPS, kende place nous sur lingi. Tout n'a pas combattant et il IDPS qui est maman pour me dire. Donc pour moi, je vois que il faut pas côté ça nous maman aimé Pongo. Mais ça sont 5 personnes. Déjà maman aimé Pongo. Bon, ceux qui Nathalie, moi qui n'a dit que nous avons na kulutu na ngamoko très dynamique. Je n'ai César Ngadi. OK. Batube chef de l'État. Pour arriver au côté ça, le gouvernement a soumis nos Bazali. Missous en tout cas, Missous chef de moi ça la choix. Mais à ça moi na muké azo kende classe si papa na yo mobutu akangaki akendaki na ye boye maman me azui sac na bakaya tiki na ndako alandi papa na kasho. OK. Pour na IDPS. Mais les autres comment ba tunsu ba ko sepelo nom de l'IDPS mais balekisi makambo nyo sote. Balekisi ngote papa. Balekisi ngote parce que yango tuzo senga na mokonzamboka ezape na ba oyo ba papa na bango ba bundaki les autres tout le monde na gouvernement pour ne pas citer leur nom bazawana bazo jouir na lutte au ba papa na salaki et maman aimé pour azali wana truc totali oyo papa na ye asalaki na parti wana rien à voir on ne peut pas comparer na ba oyo tout le monde na lelo. Vous êtes à Kinshasa et vous cherchez une agence immobilière fiable, professionnelle et expérimentée. Oracle Business, votre partenaire immobilier de confiance, met à votre disposition une large gamme des services, vente de parcelles, concessions, fermes, maisons et même de voitures, location de maisons, appartements, bureaux et véhicules selon vos besoins, conseil immobilier personnalisé avec des experts certifiés du domaine, gestion immobilière complète pour particuliers ou entreprises, et un service d'architecture pour vos projets de construction sur mesure. Chez Oracle Business, Nyon Suizé à côté K, sans exception, tout est à vendre ou à louer selon vos projets. Nous sommes situés au numéro 338, route Nzolana, quartier Lukunga, dans la commune d'Ngalima, référence arrêt Parc Délai. Oracle Business travaille en collaboration avec Imokongo Hôpital, sous la couverture du ministère des Affaires foncières, garantissant des démarches légales, sécurisées et transparentes.
Visitez dès maintenant notre page Facebook Agence Oracle Business Mapango Yakoteka Oracle Business, l'immobilier autrement. Très bien, merci vous alliez belé beaucoup la nabiso sur Tchamaloba officiel. Merci pour votre confiance et fidélité. Nebi Sarabino toujours confiance et fidélité Nabino. Nebi Sarabiso courage et à servir Bino. Nathan Obozila Bino Biso tout servir Bino. C'est bien moi votre humble serviteur Kratimou et autre Mati, le fils de la promesse entrée de la République démocratique du Congo. Donc on a zali Sunesengo. Na mokolo alelo parce que nabi ke boza ebele bozali na Congo central, bozali na Lubumbashi, bozali na Lualaba, bozali na Afrique du Sud, bozali na Belgique, bozali na France, beaucoup na biso partout dans le monde. Alors soki na no s'abonner donc on senga bino bo s'abonner ebele na chaîne Oyo Tcha Maloba officiel. Et puis donc nabi ke bozali liboso ya ba télévision, bozali liboso ya ba tablette, bozali liboso ya ba téléphone na bino pour la kolanda Tcha Maloba mokolo alelo avec le vôtre Gradi Mouya. Alors à mokolo alelo nazali na sengo koyambela bino moko oyo azali mopayate na kati ya chaîne yo malgré kima biso mikolo ebele mais lelo tokei ko luka luka ye akoma pe na moi ba responsabilité ebele to luki ye pe to zuye yango to lobi lelo penza esengeli na ye acha moi maloba na kati ya chaîne Tcha Maloba. Alors je dis déjà bonjour à mon invité Rabi Tanzei Mbote na Mbote ndeko journaliste. To sala nini Tcha Maloba bandeko ba kolela ba bi mais Rabi akenda wapi? Bozui pouvoir, pourquoi qui c'est Tcha Maloba? Ok, au Betingelo, au moment où il s'agit pas filmé, bande kobe ba keto zali. Ok. Ils ont été que tu pouvoir te cueillir buta na opposition, vous avez collé capo, ouais zanda kuna biso. Vraiment. Zanda kuna biso, tu continues à faire collé kaka. Atalelo, tu vis ceux qui oyo toza na ngo senga, ceux qui tu vis te mettre collé kaka pour eza zanda kuna biso. Ok. En tout cas, bande kobe ba kenazali. Voilà, merci donc de comprendre que Rabi Tanzei Azali. Lelo pena tokobeta mwa masolo tokozala molai mingi te mais tokosimba mwa makambo ekotungisa mboka, tokosimba mwa makambo ekoleka na mboka pe boyebi ke ye azalaka mingi na mama Pongo Dilu. Donc tokomeka mpe kosimba mwa moke moke maematali mama Pongo. Alors ndeko Tanzei boni mère boni parti makambo ekotambola ndenge ni. En tout cas mère aza pepele. Ok. Kino baloba. Oui d'abord Tcha Maloba. Donc Tcha Maloba na bakongomani. Bakongomani non mère aza pepele, mère aza bien, parti peza kitoko. Il y a ça na IDP swap. Oh ya bizibu to ya te maman même pongo mokide die aza mwana ya UDPS. Quand on parle de l'UDPS, nous parlons de l'UDPS Tshisekedi. Mais c'est comment l'UDPS Tshisekedi eza na mutu moko azo engagé yango kombo na ye le secrétaire général et président AI Augustin Kabuya Chilombo. Donc il a engagé UDPS. Alors maman pour moi ça n'a UDPS Deo Bizibu yepi a engagé UDPS azali secrétaire général UDPS. Et le UDPS ezali na secrétaire général Mibale. Et azaka moko. Ba uto kende na union sacrée na réunion mokonza bengaki bango. Donc ba pesa ba bandeko yamba ba parti politique. Ba yambaki Deo Bizibu kuna. Et donc yambaki secrétaire général Augustin Kabuya. Augustin Kabuya ba yambaki na qualité ya secrétaire général et président AI et UDPS. OK. Ba service ya mokonza mboka elingaki na téléphone beti lobby toza na réunion na mokonzi aye bazalaki na bafarde moko bazali kopesa chaque représentant ya parti to regroupement politique. Amoni kombo na ye Augustin Kabuya alakisaki biso yango na matinée eza eloko nazo inventé te emo alakisaki biso yango et tant que responsable ya IDP Tshisekedi nde azalaki na réunion wana mpe eza mibale ezaka moko mokonzi nango azali Augustin Kabuya. Voilà, alors basango ya mama emi ezali ndenge nini bakotambola ndenge nini mwa kimia ezali IDPS sango tokaki ke bamisusu balongwe bakoyokana te mais mikolo mpe mwa malili ezali penza basango ya mama ezali ndenge nini. Bon, apesi position te soki olobi malili ezali na comprendre que bon oza libanda na bamatine oyaka te. Un jour soki mokonzi ya IDPS abengisi akoti matine na obenga na opesa invitation ya yo mwande ezoleka omona mama Pongo omona ba matine okoma osangana 50 personnes avant boando osangana ba 1000 personnes mais siko utikala ba 50 non. En tout cas ba image ezali so olingi na pesa ngo na matine soki toza na habité soki tozalaka moins de 10 000 je ne pense. OK. Pour oyebi ke na siège ya parti ya IDPS ba place vraiment ozanga. OK. Bili vraiment ko telema botala ba image ezali ba dikolo parce que toza ebelé donc OK na matine te sanga 50 personnes mais eza le pango tozala moi que
quelques mètres carrés, non, c'est un parti de masse, c'est un grand parti politique. Ils ont parti à Mokonzi Mboka, donc jamais qu'il y a une matinée au Mokonzi Mboka, il y a 50-30 personnes. Non, maman Aimé Azali, elle répondra toujours présente dans la convocation de la matinée, et puis elle est là. Donc, combattant, Bazanae, Ebié, elle est toujours là. Mais qu'est-ce qui se passe dans Maman Aimé? Parce que tu peux rappeler que tu es candidate, dans ma bonne aussi koleka, et tout le monde par rapport il y a figure na ye topé kilo na yo azana ngona IDPS pe na popularité o ye azana kana yango bato nyoso bayebaka ki Maman Aimé ye penza réussite na ye déjà total. Mais après to monaki o etika pe ba kongomani ebele na ba question basusu balobi ete parti nde finaki ye parce que ndenge bato bazalaka na ye ndenge yazalaka na bato azaki moto quand même à réussir et lelo to ko kende pe na maimatali gouvernement. Est-ce que boko bangate o bobikaki na tango ponanga bobika yango pe lelo? Bon, merci de journaliste, c'est une très belle question. Ce que l'on dit, parti et finaki Maman Aimé na ba élection. Moi je vais te dire que ils ont parti tendé organiser ba élection. Okay. La CENI, c'est une commission nationale indépendante qui organise ba élection. Alors tant que ceux qui te le dit parti finaki c'est que parti n'est organiser ba élection. Or c'est faux. Et ça ba élection et bien ça qui Mokonzi Mboka et ce qui est premier, c'est l'élection celle que Mokonzi a gagné. Alors na même bulletin on a dit Maman Aimé bazalaki na circonscription en Funa. Alors oui salamaki. Mais comment on justifie un échec il y a Maman Aimé par rapport il y a bateau y azalakana bango. Pour justifier un échec ndenge. Au moni Maman Aimé a sarabiso total à liboso. Oui eleki. On te a posé tout là, tu as la charge, pour ça, tu as dit que Fongola, bien. Alors, il y a déjà le bacabon, banana, où il est tout à la Oezoya. Na Oezoya, tout ça, tout le gouvernement, bientôt il fait Lima, Bélé. Et puis, il se trouve tout aussi dans Mokonzi Mboka. Tu as dit que Maman Aimé Pongo. D'abord, tout aussi n'a pas pour un IDPS. Mais Azanan très intelligente. Je n'ai pas dit intelligente, j'ai dit très intelligente. Okay. Elle est très intelligente, elle est compétente. Alors, ce totali, on a un critère en dessous. Parlant de sa loyauté, elle est très loyale envers son parti et envers sa hiérarchie. Alors, pourquoi pas il n'y a pas de chance. Au moins, il y a la force de progrès, Mokonzi. Tala match ndenge zobetama zoape maman pour mon côté non on va dire on a mis hôtel ndenge à rejouer changer tout ça. Alors maman n'a pas parmi bateau au bon mais changement na gouvernement au ba resuna Mokonzi Mboka na bateau na yo constitutionnellement. OK. Oui tiatika nango na bateau tiatika nango pour na ko pesa moi sourire na bateau congolais sourire na bateau na ba congolais nyonso. Le lot tango kota la gouvernement tozali nango lelo parce que jusque là nano ya sike kotite Soumino ade ndenge Mokonzi Mboka aibi na kolaka ba kongomani ete mama Soumino akozonga donc Soumino ade nano ekotite mais tango kota la na ba ministre bazalaki topé o bazali nanu na Soumino 1 banani yo kopesa chance tokoki komona bango na Soumino ade tozwi non bato parti na bino parce que yango na lobaki na ebandeli bino moko bozali oya sui moningo na parti na bino non lelo tozali na ba Jacquemain Chabat ba uti na ba parti na bino IDPS. Alors tango kotala na ndenge basaleli musala o kopesa banani ba chance o ba koki kozonga parce que déjà IDPS to kopesa bino longonia premier ministre uti epai na bino bazongisi ye engi koloba ete a gagné confiance ya Mokonzi Mboka asali musala na ye malamu yango bazongisi ye. Est-ce que tu causes la paix à ton chouchou là-bas? Oh, pas à coup. Bon, Nabao, il y a Bissou Nengolobi. Moi, je préfère pas Kolobé là. Bon, il y a Bissou. Moi, je parle du gouvernement. Parce que, à part le fait d'être de l'UDPS, je suis congolais. Très bien. Je préfère parler du gouvernement dans son entièreté. Ceux qui n'ont pas sa chance, peut-être, je peux voir maman Thérèse. Il y a affaires étrangères. En tout cas, nous sommes mon année, on est à Batunyoso.
na mission chef azo confié, alors ça montre très bien, il est peut-être ministre des Affaires étrangères. Ministre des Affaires étrangères pour Kozonga. Bon, ceux qui Nathalie Momuké, bon, namoino yega. Oh. Namoino yega. Le reste. Voilà. Namoino yega. Tozali n'a plus de 50 ministres. Oui, justement, on a plus de 50 ministres, mais namoino kai. Oh. Ok. Alors, Ozali Kongomani ndenge uti koloba, totika kolobela mingi kaka IDPS. Tosala nanu lecture moko par rapport ya maima kota mwana mboka na biso. Yo lobi ete moko nde sengeli atika lotani mama Thérèse. Alors soki totali na ba entrant. Oko banza nani joueur nini o mokonza mboka akoyi kotia na terrain na ba dernière minute to mona pe mo ababi ekoti. Donc journaliste ceux qui nazotala na ba entrant bazana bango ebele po déjà ntango nalobi na bao bazali sur place namoni kaka moko akotikala c'est-à-dire soki baza 54 nga namoni moko seke 53 il faut bakota na 53 wana mwa ya liboso oyo nga nakobenga mwana mayele nakomona mama Aimé Pongo. Ok. Okolobaka bongo po yo ozali moto akompanyaka bavision na ye to okotala la compétence ya mama Aimé par rapport ya makambo tokolekisa. Mama Aimé Pongo zwa micro zwa caméra kende na siège ya IDPS kende na OCC parce qu'il faut na signaler que na OCC na fisc moyen de contrôle kende kuna tuna ba agent tuna ba syndicaliste nyonso qui est Pongo dit. Donc pour moi je vois que il faut pas côté ça non maman Aimé Pongo. Mais ça sont 5 personnes. Déjà maman Aimé Pongo. Bon, ceux qui Nathalie, moi qui n'a dit que nous avons na kulutu na ngamoko très dynamique, je n'ai César Ngadi. OK. Batube chef de l'État. Bon, il y a côté au côté ça le gouvernement et assumé na bazali. Bon, misusu en tout cas. Misusu chef et moi ça la choix. Chef et moi ça la choix pour. OK. Na boy comme moi, ceux qui n'ont mais voilà. Donc, beaucoup comprendre que nous allons na Rabitanze, il faut qu'on mette ma solo, mais matali mboka, oui, c'est vrai, Azali, moko ya IDPS, mais à cause de la paix, moi, ma lecture nae par rapport à makambo itali mboka. Mais na lingi penza to fa na non mo muke na makambo itali mama Aimé. Lelo yo mama Aimé, Azali na OCC, kuna ko jouer rôle ni administratrice. OK. Dans la conseil d'administration. OK. Alors, comment est-ce que bah avancer na ko ça na OCC? Est-ce que tango boko tala na OCC et si comme maman Aimé Azali beaucoup monde azo promettre tout parce que le lot tout le monde a mboka na biso moto azali compétent ou compétente na makambo mosusu mais ba pesi rôle mosusu akokuka kosala yango te parce que il atangela nde makambo mosusu. Est-ce que si comme maman Aimé Azali na OCC beaucoup banza ke ako se sentir à l'aise pe akosala mosala ndenge sengi. Bon omoni na préciser le moko maman Aimé Ndaza na conseil d'administration na OCC mais nga naza agent au CCT. OK. Donc c'est-à-dire que mon souci moi na lobango ezate nazara na boîte té. Très bien. Mais côté la maman Aimé na OCC nga na benga ngo zalo wa professeur ya université de lycée atteint ça bana maternelle. Bandela le Colombia. Na bandela ko baboy. Nga naza agent ya OCCT. Très bien. Mais bah agent ya OCC ba yebi plus que nga na mambozo de kakuna bazali. Mais comme on a place maman Aimé Pongo Dilu azali na OCC, ils ont le roi bozu professeur ya université. Très bien. Oui, tu atteins ça bana maternelle. OK. Au moins tu besoin de quoi? Compatibilité exacte. Compatibilité wana exacte. Très bien. Maman Aimé Pongo baza batmoro na ba cas extrême. Peut-être à diriger OCC, direction générale. OK. Ou soit à un ministère moko pour diriger à le commerce extérieur, pourquoi pas, portefeuille. Parce qu'elle est très compétente. Non, c'est ce qu'on a. Ils ont un micro dans le bâtiment kende, tout n'a pas agent, soit n'a pas agent, au koyo kabam. Soit n'a pas qui agent aussi n'a pas le bureau en bas début. Donc on a ça agenté, on a libanda, mais on a côté n'a pas détail de les autres. Alors libanda n'a eu que les candidats entre OCC na partie na IDPS. Les lois est-ce que IDPS c'est quoi peut tout je pense qu'il y a aussi ça qui est dans la quota IDPS je ne sais pas. Justement. OK. Alors ce qui a dans la quota IDPS n'est pas tu confirmer biso est-ce que les lois IDPS va se retrouver par rapport à la présence de maman Aimé na OCC.
Merci, ndeko journaliste. Soki na lobi IDPS bazar pour se retrouver na présence ya maman aimée na OCC. Bon, je dirais oui, mais je peux aussi dire non. Ok. Pourquoi oui? Parce que maman aimée n'a pas la signature à l'OCC. Très bien. Maman aimée n'engage pas l'OCC, c'est la direction générale. Je ne parle pas de directeur général, mais je parle de la direction générale. Très bien. Donc on est basé engagé au CC. Mais étant administrateur, à Salakanaba, maman va côté dans bango pour ramener des personnels. Maman nazolo banavien inventé, ils m'ont pas travaillé dans vidéo mo betambola ki bo mona ki ngo binyoso, expliquer ki va bloquer wana et on a nazo renchérir kaka. Asa ba côté na bango ba pesa bango étant que ba membre ya conseil d'administration qu'on a engagé peut-être 2-3 personnes. Na oyo maman aimé azwaka. En tout cas, je peux vous assurer aujourd'hui le 100% ya côté né ba combattant de l'État. Non, toyebi bisonyo son deko rabita nzei. Ba lelo yo na Congo soki moto azui mo poste azui mo mosala awela kanon bato famille na liboso na zoye bisayo na kota ya maman aimé o nyonso azwa na 100%, je ne parle même pas de 99%. Okay. 100% ba combattant ya IDPS ne baza ba bénéficier. Kambo ko loba lelo soki toluki ba combattant IDPS ba confirmer. Papa na epsi ozwa caméra azwa micro tambola kende na IDPS kende place no sur lingi. Tout n'a pas combattant, il y a IDPS qui est maman pour nous dire. Qui est maman pour nous. Mais si on a côté, il y a aussi des combattants qui vont bénéficier. À mon côté, on a des cousines, moi, est-ce que est-ce que Bazanan est-ce que Bazanan ok parce que y est à la na mutune azolota combattant à la muki combattant muta bela mama emi moi c'est abotaki mama emi oh linza kazo sala mapasi mama emi suki bakata nga ah mabe faut pas bongisa na salon mama emi nyonso kene nanda kuna ye c'est chaque jour que ba combattant bazana. Oui, parce que c'est oh maman il me pèse biso misala. Mais ngala repesa bino misala ngala na signature T. C'est ça. Moi je n'engage pas. Na signature T on a ko za bon ici c'est moi qui ai la signature, na zuba combattant on a ça na ngote. Bino bo kende kolele pas chef. Yende a yebi comment les choses et ça m'a parce que il dans un coach. Très bien. Ceux qui les lots na signature, alors ba combattant pour les beleti. Par contre ça na ba pas d'un sous na ba entreprise publique une sous so ba PC côté atalina na za deuxième femme na mo baza na bana na balé na mandaka ou na mboka nini abingi bango ai atirana. Na za na bandeko na mo baza souffrir azui atibanga wana mais ba combattant batala bango. Mais tala bango kuna na matinée à partir au nom des combattants. Mais moi-même, à l'obarati, moi-même, à poser acte. Ok. Moi-même, à l'obaté, mais il y a misala. Donc, misala n'a yende l'obar à la place. Parce qu'elle n'est pas bavard, n'est plus sur la table à mon Hollandais une émission. Non, vraiment. Mais misala n'a yende l'obar à la place. Voilà. Donc, je pense que Mokonzi Mboka Penza, biso ba Kongomani toko lobanayo, toko funda bango. Bazali ebelete na comportement ya maman et même pongo. Que a joué lelo moi esika moko boye akanisa bandeko na yete akatsana ba o bazata msu na parti na ye bazali ebelete ba ministre belo bazali lelo baza entouré na bandeko na bango na ba deuxième femme na bango président de la république toko funda bango bazali entouré na batoka ya bango ya famille mais ba ko raisonner te ba kongomani alors que bazali de bana misala ya ba congolais bango bakoma ba patron biso de tokoma bana misala. Président de la République yoka biso toko nyokwama bato yoko tya lokola bana misala na biso bango nde bako koma bakonzi biso tokomi bana misala na bango bako nyokola biso na ba embouteillage soki bango bako leka biso sengeli to tikela bango nzela bango bakota ka ba deuxième bande moto akipaka bango azalite yango toko senga na Soumino Ade président de la République ministre moko azawana atiana ba semeki na ye azawana na kati ya gouvernement Soumino atie ba beau-frère na ye atie ba koko na ye atie bana na ye azawana asali empire na gouvernement asi nde na koloba bo atomboki na ndako ato tomboki toko dénoncer bino toko funda ato tomboki tokoloba awa ezali tia maloba toyeko tia maloba mokonzi ya mboka yoka biso nde ba kongomani. Je pense que ndeko tanzia yoti ko beta sete na kotalo mama aimé asalaka soki to zui ata ba ministre boye na Soumino Ade soki bazali ata 5 ata 10 population na ko sepela ba kongomani ba ko sepela
yango c'est la biso classement ya bien moko ndinga kina beloko moko mokonzi mboka gouvernement oyo soumis na deux eza pour na kosepelisa ba peuple congolais vraiment omoni remaniement nde biso toyebi eza que gouvernement ezalaki mais moi quelques-uns bazosala malamu te bimisa bango ndeti nga na analyse na nga namoni ke babima kaka bango nyonso kaka moko nde atikala selo analyse oyo nga namonaki babima kaka bango nyonso babima kaka bamama eme mpongo bakota basala mosala malamu bakulutu na nga seza nga dibaya basala mosala malamu mpo population esepela mokonzi ya mboka biso tozotela yo ndoko rendre ba compte pa na biso peuple congolais eza ba o basali ba empire wana te ate mwasi na ye mwana na ye noko na ye koko na ye mwana classe na bango mwana vini na bango mwasi na mibale ya misatu na 5e te tolingi bango te mokonzi ya mboka yoka biso tozosenga na yo mokonzi ya mboka otala ba mama eme pongo oyebi ye malamu kuyiku koloba ebele te ye azali ndenge bakongomani balobaka aza mwana ntongo ya IDPS papa maman maintenant il faut na signaler que son père fut le tout premier secrétaire général de l'IDPS ok de 1993 tina 2003 dans 10 ans c'était son papa en d'autres termes maman va passer jeunesse donc jeunesse na bango mana kati ya mama aimé aza mwana muke azokende classe bayebisi papa na yo mobutu akangaki akendaki na ye boye mama aimé azwi sac na ye na bakaya atiki na ndako alandi papa na ye na kasho mpona IDPS mais lelo tokomona bato mosusu bakosepela au nom de l'IDPS me balekisi makambo nyonso te balekisi yango te papa balekisi yango te siko yango tozosenga na mokonzi ya mboka eza pe na baoyo bapapa na bango babundaki lelo tozomona bango na gouvernement pour ne pas citer leur nom baza wana bazojouir na lutte oyo bapapa na bango basalaki me mama eme mpongo azali wana soki totali oyo papa na ye asalaki na parti wana rien à voir on ne peut pas comparer na baoyo tozomona lelo son papa azalaki combattant à Bela dans l'hôpital il y a docteur parce que son père fut médecin combattant à Bela combattant moi c'est na bota combattant du taux il passe yo ndé na maison ko loba souki passe mbango na hôpital il y a docteur mais ça lelo ko moko de ko kabuya lobi na matinée politique alobi lelo yo tokomona bato mosusu bakoluka kolakisa ke bango bana bolingo ya chef de l'état koleka kutu ata mama no aboti ye bango wana nde bato bakoluka bakotisa bango na sumino ade totelemeli bino tolingi bino te bokoki kolinga mokonzi ya mboka te koleka mama aboti ye moko bolingo wana epuis cg alobi lisusu alobi ete soki balingi bavideo ezali tokomona var na matine video ezali ye moko cg alobi bozobanga video po ani bokendaka bayebisi biso bokendaka matine kabuya tila bino bavideo tondimi biso tokokende totalaka bavideo est ce que o wana mpe boza na video na ye tozana ba vidéo na bango nyonso nakoloba tozana ba vidéo na bango nyonso papa journaliste oyebi moi crise ote koleka na partir tobenga CG Kabuya le prophète anosaki yango ntongo nga nayebaka nazalaka na matine wana nazalaka liboso po nga so nake matine nalingaka nazala mwa liboso nayoka bien babetela nga lisolo te eloko bo alobaki ayokaki aprime yokaki bete nga nazala liboso alobaki elo moko alobi pour biso tobandaki kosenga ye no azala président ya premier président de l'Assemblée nationale et tout ça et puis ezalaki normal ezalaki kota na biso efali ya kongo mais CG aboyaki alobaki moyen na siéger kuna eza te na mikolo eza koya tokotraverse la zone de turbulence moko boye efonga nazala tomoni crise oyo ekotaki na parti presque une année je peux dire na crise wana ebele bakendaki saki batengama bakendaki na ngambo mosusu yango biso mpe tobanzaki mama eme mpe akendaki mais na bato mpona kolakisa ngai naloba eloko moko omoni loyauté ya bana envers papa na bango ezalaka ntango papa aza affaibli ntango papa aza malade papa aza na eloko te nde loyauté ya bana emonanaka kino te oyo papa aloba mpenza oyo mwana ngai parmi bana eza na bamama eme mpongo mama eme mpongo di baza bana oyo batikalaki malgré batempête le vents et marées batikalaki wana bayebisi CG Kabuya mon général tokotraverse crise oyo na yo soki tokokufa na yo soki tokosekwa na yo parce que papa Etienne atikela biso parti
et puis parti yango toza obligé ya kobatela yango ya kosunga mokonzi ya mboka oyo abimi na parti mameme mpongo azalaki wana nde lelo bon tozosepela ndenge unité ezali kozonga eza kaka toujours sur appel ya CG Kabuya ngasengaki bao bakendaki bozonga na ndako toza bana ya tata moko totambola tosunga mokonzi ya mboka lelo démarche oyo ndeko Etienne Longondo akosala euti nde pani CG Kabuya azosala démarche te ayaki nde korépondre na appel ya CG Kabuya oyo sengaki bao bakendaki bazonga aza démarche moko azosala pourquoi akosala démarche mpo ani azalaki parmi bato bakreaki trouble moto akreaki trouble aluka azosala otaki non aye nde korépondre na démarche ya CG Kabuya po asengaki baoyo bakendaki bazonga na parti et puis bato mosusu bakolobaki lelo soki bokoluka kosala makambo nyonso to mpe baapele wana nyonso ekosalama parce que bauti kolelisa bino Gilwando alelisi bino yango wana elamusi bino toyokana tosangana mpo confiance à mokonzi ya mboka ekomi kolongwa na parti na ye moko. Me respect excellence Gilwando naza aposa ya okota na débat la bino de bino bozala basongi mingi abeti bino fimbo mukolo Gilwando mboyo CG Kabuya alobaki lo mona matina biso to bato interprétation mabi biso to linga mokonzi ya mboka kaka mpona baposte te très bien po d'ailleurs atunaki na opposition bino bozali kolinga mokonzi ya mboka azali na poste apesa moto toza wana mpona kosoutenir ye mokonzi ya mboka atie bato amoni baza compétent bato baza malamu mpona kosunga ye ya matima donc na IDPS bato bazali compétent baza te bazali abeti biso filme te parce que toza na gouvernement toza na gouvernement oyo nyonso aza congolais prêt oservir mboka mais bolelaki mpe mwa mingi tomoni bacombatant basali bavideo omoni na ndako soki bana bazobunda bazosona papa azotekisa bozoyoka te akobima mpe abi na otika mbongo oliaki soki boyokani apres na pesi mbongo olia donc eza bapunition papa voilà donc boko comprendre ke toza komona ndeko Rabita Nzei donc tomekaki un peu kosala video oyo par rapport ya bazone oyo tokolekisa na mwa mikolo oyo na moment tokozela gouvernement oyo bato ebele bakomosala bapropagande ya baoyo babimi baincompétent yango propagande gouvernementale vraiment eloko ezangi kaka batia bafiche vote numéro tel mokonzi ya mboka alobi na bango deja ayebi bilan ya moko na moko donc ata kutu bosali na bino bavideo ata kutu bomati likolo bogangi bolobi ata bopesi bacommunicateur na bino bambongo bakolia bakolobela bino mais koinfluencer mokonzi ya mboka te donc ekoinfluencer nango mokonzi ya mboka te biso etake bacongolais tolukaki tosala analyse oyo ensemble na Rabita Nzei mpona koloba ete ezali na bato bazali bacompétent bazali bacompétente oyo tokozela bango toyebi ke mokonzi ya mboka ayokaka nde bacongolais ayokaka bana na ye donc tosengi lisusu na mokonzi ya mboka ke suminwa de tolingi ntango ekobima bato basepela ezala teke groupe moko kaka nde sepela mais bacongolais nyonso basepela soki bato bakotia bapoudre ezala bato bazwi te nde bakotia bapoudre mais bacongolais nyonso nde bakotia bapoudre parce que osali choix ya malonga et toyebi ke yo ozali moto oyo osalaka choix na se ya basentiment te mais osalaka choix mpona kosepelisa bakongomani na yo donc journaliste pardon mpona kozwama loba te oyebi eloko olobi awa soki lelo gouvernement ebimi bomoni kombo ya mama Aimé Pongo Dilu na gouvernement nga na kobenga otala réaction très bien réaction oyo komona yozali pa na yete yozali pa bacongolais très bien na bacombattant na bacongolais bango nde bakosepela na place na ye très bien parce que eza prière na bango ya butu moi eza bosenga na bango ya butu moi komona mama Aimé Pongo Dilu na gouvernement ya sumi na 2 mpona korépondre na baattente ya population lolenge esengeli na vision ya tata mokonzi ekolo chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo komona bacongolais nde bakosepela soki bayoki kombo na ye. Voilà, merci beaucoup. Donc, c'est par ici que nous bouclons cette édition de ce jour. Ndeko Rabi, na ebité soko zaine loba mosusu. Yakoba tsila ba kongomani nyoso balandi biso na mokolo yo na chama loba. Pe message autre ko ekopesa na mokonzi ya mboka. Merci beaucoup de vos journalistes. Message na ekopesa na mokonzi ya mboka eza chef de l'état biso ba congolais. Tozo senga na yo. Ici ko zali nzamba pesa yo so maye lebele, apesa yo sagesse. Na choix oyo zo sala na gouvernement oyo tozo zela. Opesa biso bacongolais bato malamu oyo balingi biso oyo bakozala bana misala na biso kopesa biso bato oyo te ayaki mpona kobongisa ayaki mpona kogérer peut-être kozala na secteur oyo
On a fait exemple les ébélés, mais tous en certains exemples, il y a un mission intérieur. Dans le secteur, tout ça, on a kimia, mais l'autre, vous avez comment braquage, tout ça, on a par-ci, par-là. Et tout ça, aussi, on peut se battre malam. Bateau, Barosumayo, Barosali la peuple. Bazangi pété. Na bateau, on a pu bazangité. Tout ça, on a maman aimé peu maudit. Bazali, bateau, Barosumayo. Tout ça, on a eu Mokonza Mboka. Tala, côté, wana. Toujours c'est un peu sur Maïd, un peu sur Boania, il y a aussi la bâche à Malam, et aussi le peuple congolais. Et l'autre, on trouve qu'on a RTNT, gouvernement et Bimi, tout le monde a été battu à poudre. Mais tout le monde a des populations, et ils ont CP là, pour que maman pour maudit de Wakoti, Bamoni, Koulout Nangai, César Ngadi, à Koti, surtout dans le bateau de personnes vivant avec handicap, en tout cas, on a dit que Koulout Nangai dans le domaine ouana. Oh bah comment on est à plan naïe, on est à ma solo naïe, donc on a discuté mon Mboka et on a pour na souka émission. Voilà, merci beaucoup Ndeko Rabi, Ndeko répondre à l'invitation à Bicho Mokolo Alelo, Ndeko lié si sous balandi à Chama Loba Biloko parce que bazaki vraiment nanzala na yo. Donc vous allez qui est belé à Kolanda Bicho na Mokolo Alelo, donc ngai pe nazala ki ne sengo ya ko présenter bino magazine ya Mokolo Alelo, donc ngana sengi na bino bo s'abonner belé, bo benga bandeko batalité bo partager, bo aimer, bo commenter afin que biso bansoto sunga Kongo na biso ekende liboso. Toboyi bato bakoya ko komisa biso ba umbu. Kasi tolingi bato yo bakoya ko sala nde musala pona biso. Alors moi je vous dis déjà portez-vous bien, au revoir, on se retrouve à très bientôt. Bye.